succès on a ozoloba wanati succès na besoin de succès on a pour Léon Nazabo ya wa porte monsieur ko zape kamba moni dendo pe na yeboy oyena président mo ozo renye yo ye mutu akala mais ba fongo le pe porte pe okoti ozo comprendre to kutana ba mama di mama zo reconnaître que oh dendo abi nango travailler bien donc on reconnaître que oui vraiment donc mettre pas abimi sanga mettre pas ya salanga peut-être na vani le gens batu mususu pe na ba vini ba ko vana pe na ba président lombete même pas même quand vient na biso masungu de brende yala kayala l'époque ya po pousse la pembe ne c'était hein vous comprendre donc dans ça le moko eye bana na ko bakete na bénéficiaire boye na gagnera boye na batawana eza ona zwaka mais ebembe nene ya koko dio ko zande moko te vous comprendre pour koko dio ka pata na batawana vie ko koko di koko ya skolo vie koko atabi ne bata ba muda sila pour na ba matériel pour mutu asila par rapport à visibilité na combo visibilité na yo na télé na internet bon la visibilité ça nango le baga ba monde ba internet ndenge ça la bon parfois ça yango mena sepele le na moni News TV ozwanga tozaka bon producteur a calapé babengaka yo balukaka yo ah même pas même pas est-ce que bango ba comment produire ba tuna ba YouTube kasi dendo on paye yuti ngape ngaye nani na kota na ne ba YouTube ngoti dendo na bino ka ye ka dendo ka mettre pas à changer na été Isaac News Télévision l'homme simple José Young Parkinson ma bien lié l'image il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde Sosola yeah Sosola Bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbo Rolanda. Émission na biso na Katia News TV, émission na nga polele na pesi vraiment merci beaucoup na abonnés fidèles na biso ya News TV au Rolanda biso vraiment de partout ba obo commenter émission, bo partager bo emaka, bo continuer toujours bon vraiment et ça la ranga bien. Na lobara on naza lelo eza pona bino. So bino te menaza on naza te na Katia ngwende na nga vraiment ba abonnés fidèles na biso ya News TV en tout cas, on a s'abonner te à s'abonner, ba oda ba s'abonner beau partager beau aimer car ndenge ezalaka vraiment na souhaiter bien surtout ba bonne fête ya ba maman mois de mars déjà yango yo bonne fête na yo maman Karine Luta bonne fête na yo la grande chérie Vicky Sifa bonne fête na ba maman nyo surtout ba camarade na nga nyo surtout vraiment ba bonne fête na bino comme eza mois ya ba maman na baki na mois o no yamba mingi ba mama donc ba papa vraiment bolimbisa non yamba ba papa mais mingi no ba mama na mois de mars et on a préféré qu'il lelo na yambela bino dendo la charmante oboye baka ebele bakomi tuna dendo la charmante abimeli wapi aza nani donc boyeba à partir ya émission de tozo sabone bo découvrir dendo la charmante auta wapi abimela wapi époque ba bébé santé dendo la charmante wana donc Léo vraiment tozane na pesi micro et pas dendo la charmante bonjour bonjour maman Julia babi na News TV babi maman Julia na News TV bonjour na yo ya cœur ya motema vraiment parce que na mois de mars yo eza vraiment moi ya ba maman eza pe première émission oyo ngai dendo la charmante na yambi. En tout cas, merci beaucoup. Merci Nayo. Ebele ba hôtel abiso vraiment de partout. Dendo la charmante, baroye bayo, ebele pe baroye bayote. Mais quand on peut expliquer, biso na balandi tout ba hôtel abiso de partout. Dendo la charmante azanani, dendo la charmante abima na groupe nini pour ba to ba comprendre oyo zale. Merci maman Julia. Dendo la charmante aza moko ya ba artiste comédien. Oyo bomona pe bomona kakaka le temps musuba babaka tout le monde a soutien bon c'est normal hein c'est normal tango akala biso ni muto zara ba kondi bangwende biso lelo ba tefe comme tel mais belé moi na mo la c'est car toi na kanga pake asali groupe na e azu espace tellement ba chaîne et comme e belé na ba o ba yebi ngai ba yebi ke dendo la charmante abima et pas ya maître pas président Sobete
Panani? Président Esobe l'a dit Esobe. Nana bima panaye. Yo bima kunati. Ndeka na seki ndepe batebere baseki babike Julia mwa mukie sekele dendo banda ko reni wasira Julia mwa salaka te Julia na comprendre na ba 2000 ans Julia asaka no beba banda ko santi mo nguluma comme si ah oui parce que dendo neti kombo dendo boye mutapesa ngo mettre pai ah oui dendo utanda kuna bango aleka na coupe moko te dando banda mbala moko pa mettre pai je te comprends Esobe aza aminanga to banda ko travail ne et pas ya mettre pai ah collègue donc il y a boulot ça tu comprends bien pire ma collègue donc yenanga pa to betanda ku moko Esobe va to beta po mukili eyeba Esobe c'était que mettre pai même moi aussi dando mettre pai bébé santé Maître Pai, Londres. Maître Pai, Bakata Vimbo. Bakata Babanda, mais pour comment sonner ma casse. Et ça pas Maître Pai, bijou la reine. Tous ces belles, papa Iboutou. Donc, tellement belle, donc, toi, collègue, bisotou, Tobima, vraiment. Et pas, il y a Yemei, notre papa, vraiment. Que son âme repose en paix. Si vous allez les lois, yo dendo, yo émission à E-News Télévision. En tout cas, ma parole n'a vraiment intéressé quand on solo bana ba papa Iboutou aza série à YouTube to sera ba CD parce que sera ba CD papa Iboutou vraiment abandé koyo kanate n'importe quoi na mais non il que aza ya CD Iboutou aza ya CD pe kutu ba travail ma casse kutu ya CD na koma mono kwa esala au moins diminuer na ba flash comprendre théâtre na binongo ya kala série vraiment dendo azalaka penda dendo kala wana dendo yo kanakate dendo asila dendo koma wapi donc musala les évoluer comme carrière na yo ayebi te parce que dendo aza toujours yo po lukanga se ko yebinga déjà afona que luka artiste yaya lelo moni ba niveau de travail o eza mutu pe ko za pa na TV o sala gaz mais ko le kana veni mo pe we ba o tale to mona ke kutu wapi na chaîne nini ngo mais biso ba dendo bo eza mo rare tango so le ka ba dendo o ko tana biyo mo bo déjà dendo po kombo za da souder salama dendo bunga te dendo kufa te dendo pe na yeyo po na o travailler pe na zo travailler na ba groupe mususu ya on ebisi yo o vale ba mutu ma bengo alo ma dendo ya on jouer lenga ko ya lo 4 tableaux 5 tableaux ma dendo rolo pe na to pesa ngo yo ya potala ka ile bon ekufeli na pesa lengi ya dendo na ba oba mo tala nga sikota musuba mo nga mona nga sute parce que dendo changer casque na mo jouer Coco Mantoni ozo jouer na groupe ni ya Kikedi Coco Mantoni na yoka kombo wana Coco Mantoni oui na beta ngo pa Kikedi pe na beta ngo ba bisike bele karande zala na beta ngo pa président ba président muzungu dendo zo beta wana ba président ki bosha babi français ki bosha tozo beta ngo pa français ki bosha donc Coco Mantoni pe na casquette mikolo yo po esali ke nazo bima po na peso lengi wana ke to bo monisi bango de la charmante o monisi bango charmante en un clé de moni Coco Mantoni. Merci Dendo la charmante, j'espère que tu kende bien. Tozo continuer kaka, toko lo bape tozo évoluer car na liso na biso Dendo la charmante. O batu baye bara kalawana. O kolipe pour à l'époque aux arabes vraiment nous autres quand on a monio boyenga bi oyete parce que batanda biso to ta la bino na TV ba TV ba noir et blanc. TV noir et blanc na on a Dendo la charmante munene nzoto kokola okola pia yakoba fufa mati yo fufa comme mukie to bana go lia de ko to bana lia 4 ko na ndaku ozo muna fufa vimba pena donc vimo de muto latini yopi mais le ko pe ba che 4 ngo pe wana bo ka bona ndaku bo pe papa sangi no ya munene ndeni na mo lia mukie na tonda suni na no tonda te okoma marié non je suis toujours Dendo la charmante na marié te na parler kaka.
Parler, car donc, en tout cas, tu as une vie privée, tu comprendre des choses, vous avez déjà parlé. Vous avez au fond, un groupe théâtral, tu évolué quand on a un groupe à Baninga. Maman présidente du troupe théâtral Congo Nabiso. Congo Nabiso. Combo ya groupe théâtral na yo, botournaka jour nini, botournaka place nini, pour dendo ayo kanane li sauter. Nazano a place auto ça je crois que tant on a cotisé yo mo bangi yango bi mama sikopo ya abako tsokamba monde ngana côté za problème ana na kata Witch Palace et pas moko abi mokonzi na bango chef na biso Dudu azawana donc toza na kata Witch Palace place wapi dendo film asala ba tournage na ye tout na zapena awa répétition nga na zana chez les patrons et ça wana juste na Sainte-Thérèse je crois que les cas qui ont wana mais au tiers au kate chez les patrons na za wana na répéta wana oh no salinga mona dendola charmante oh salingi aïe pas dendola charmante a ko soutenir parce que mona ba misana biso oh maman sans soutien ça moi passe. Donc biso lela ka baba comédien ba lela oui to lela gaga boya bocha baba ele na bino o dando asila dando sana Mexico yo bino mona ka batango ndezo kendela mo musique pona koyeba na lelo pona kosala succès plus to mona bandeko ebele ba koma na bon na YouTube parce que c'est vraiment. Donc tantôt plutôt to lobaka ba oda ba sama na CD ba salama des gens mais ba jouer évoluer toujours na YouTube pourquoi pas yo yaka na YouTube au préféré kaka ba CD ba télé il y a chaque chose en son temps mais sûr que les Camerounais se en tanango na bi ke dendo boya YouTube non dendo pa linga YouTube mais chaque chose en son temps malembe mo respect bu o mona mama yo wana pa côté wana camarade na Ida bu s'abonner na côté na TikTok donc yo pe sponsor aza déjà o akoki ko brancher na YouTube somo kabuiku papa somo kabuiku na kati Allemagne donc yepe na zawana pona ngai kala troté bo mona biloko bazobwaka déjà babwaka on a YouTube internet nde makambo yebe wane monda vitesse babiki lelo kilelo ya makamno se chanjana ngo kaka to ya malema to tana noir et blanc to yena nini o écran plasma ba nini donc mo so mona pe longo plasma mundela sali so eloko mususu dans monde à travers dans monde ekende malembe pour le so rubiko na caméra ya cassette na ngo tourner muto tourner le zate vraiment dendo la charmante tu évoluer quand émission na biso vraiment j'espère ba diaspora ba tuto ba mona au kala o ba ndomona à l'époque na ai ba ndomona ba collègue na ba zo sepela isu comment na vraiment ndenge to lekine émission vraiment na yo mutu nezaraka tant ya ba cassette na bino wana o bino bo renyaka ya ba télé ya noir et blanc avant to comme na ba plasma ba télé en couleur na tant ya lelo ya YouTube ba vitesse wana différence nieza entre ta ba cassette na ta lelo kasine na bisote maman monde za ezo ko évoluer ozo comprendre eza na bato ba sepela na tango wana eza pe na bato ba sepela na tango oyo donc ça ya mama temps wana ba mettre pas pe ba renya ka pe ba ndenge na bango mais temps oyo pe bato to za na ba YouTube ani to renya na ba ndenge na biso. Mais à l'époque, na ba vitesse sur les lelo, sur les ala kala, mais à raison ça va ndé mususu. Donc ta on pesa batamo l'intro, bozo sala na bino, bozo grenier na bino mais na ba vitesse à lelo ndé comme au vendre bo mo sponsor mo pa monani, aelio pe mbongo ça elanga ba filmer bo na bo ongindi pe mandenge no. Mais na ba kalezala vomate. Eza mate pona ba vitesse wana. Ya kala na so ya lelo so zala kala nambe na pala munene bolo kwa Witch Palace vraiment dendo la charmante n'importe wana na baby musala te mama ba musala te ozotala pe bobe loko bazo beta opena o maboke nyoba o salon ntambe na ngalo ngaye moko mo pesa ngakanda mo pesa ngakanda mama na mo silika o telo mais moi na bazo espace ndeni
Tu vois? Biloko bon aucun on antenne, aucun on a raga, aucun on ba biloko ba chaîne so bana ko pate, mama le kate. Le kate, tout ce biloko ba chite na ça na père son père, avant de pena boyo, biloko mama ngo bomo esa masama na ba tefa me ya. Mama pe azape na mutu na futele ke chaîne. On se comprend donc monde des donc yanga na ba monde des ka ndenge. Pour ba travail musu na monaka na boya ngo na boya ba théâtre belé na ngaya boso ba bengi présent na allo leader et là on sale nango bien même ka un peu ko améliorer musala po et ko matero ate madando sala do kanga bitene biso vérité vraiment ba bon souvenir ni nous en nango na ba momo bando tourner na ba télé noir et blanc na te ba moment ya ba cassette kaka ba bon souvenir na yo na musala na yo ba bon souvenir na o nazalelo ti oh nazalelo ya ndo mona aka na époque wana potoleka na vieux gao par exemple taba noir et blanc hein à l'époque to sola na épée atanga ba bon souvenir na ye a bénéficier ka pe na ebité yo na ba moment wana po dendo saka succès GT dendo la charmante donc ozaki vraiment mutu moko bande ko epaté na batan wana succès wana ozoloba wana ti succès wana na besoin succès na po leonde na zabo ya porte monsieur ko zape kamba moni dendo pe na ye boy oyena présent moi ozo renye yo ye mutu akala mais ba fongo le pe porte pe okoti ozo comprendre to kutana ba mama di mama zo reconnaître que o dendo mama Olive kama mama ye wana de mama ti Adam maman Olive Lembe a reconnaître que non au dendo la charmante mama e baba o dendo ya pe donc pour ba photo ni ma pe na ya simba na mapeka abi nango travailler bien donc on reconnaître oui vraiment donc mettre pas abimi sanga mettre pas salanga peut-être na vani le gens batu mususu pe na ba vini ba ko vana pe na ba président Lombete même pas même quand vient na biso masumu de Brenda yala kayala l'époque ya pour ça la pembe ne c'était hein on se comprendre donc dans ça le moko eye bana na ko bakete na bénéficiaire boye na gagnant boye na bata wana eza o na zwaka pona bata o pe na ozwaka ka na ozwaka parce que c'est difficile pour mutalo bakete ndo asila ba dendo asila biso poto ye bakete dendo azali fo le kapena ba YouTube ba vitesse Android wana sala bien et ne se les mbatante mais na sila te naza dendo ya muta sila ka bon vieux coco oye ba vieux coco nga kufi bo ndenge bembenezo lobama coco dioko coco dioko soka yebana te soka sala ba kombo wana te to ba to be pe mo be artiste mo pe boye pe na be akufi mais e bembene na coco dioko ko zande mo kote ozo comprendre po coco dioko pata na batawa na vieux coco di coco ya skolo vieux coco ata ne bata ba muda sila poani pona ba matériel pona mutu asila par rapport ya visibilité na combo visibilité na yo na télé na internet bon nga visibilité za nango le baka ba monde ba internet ndenge za la bon parfois ça yango mena sepe lelo na moni News TV ozwanga donc na koti dans internet yango bo lobela yango nga dendo na za lelo donc na minute ba tout pe na bo s'abonner pona za na za na kata News TV pa mama Julie bo s'abonner belé yemo Jean te di makadi lu camarade na ngai Jean te di makadi do na mona ga yo le ka lo ba te Jean te di makadi lu mona poto ya solo landu mabila masakozi ya o yangwana na kate émission et pas Julia na News TV vraiment je pense la première fois les canaux YouTube na chaîne Bison Baliboso et tous les cas dans la chaîne Batumsus et pas Batumsus na le cas mais pas Julia na le cas lelo donc internet Baliboso tous les cas Baliboso te na ole ka na za bon na le cas pa collègue mususu na le cas vraiment merci pour la réponse na yo baninga na obo travailler na bango et pas mettre pas bon jouer na bango ba oba voyage na ba oba na Kinshasa awa est-ce que beaucoup tanaka bo benga na bo sola ka ndezala to sola bien to ça na nini ensemblement biso moto sala les anciens de nouvelles oyenge tout ça ba maloso ba bijou la reine ba weli mambo ba papa ibutu ebele karato jali na dato jali vraiment to sola kitoko so pe problème ezane ti kala mingi ta la reine azaki éprouvé to zaki wana
ngape nazaki éprouvé o banga bayaki balandinga de kutu musika merci na la joie libongi kama na ngala ndenga musika na mama loba mama loba je crois oyebi mama loba ya nouvelle nga kala ba mettre pas oui ba sister nga do salenga bien babuda kote des fois so beaucoup tande koma na ngo mandala ndé koma boy mutu mo boy bondo jouer ne kala bondo parcourir ne kala beaucoup tande boy place mo boy na matanga donc ya monika de maza vitesse ça finit muninga yo komi la kote pa baninga no ya kala na ba camarade nga pa nouvelle ngena na mona te en tout cas na mona te mutu mo amuna ba dendo ne boy abude et ça maté to za la coup d'aller bon na msomo ya pen tozana tournage mo boye kutu to silisi moi pourquoi maman Nicole bakata o dendo to bi ma victoire ya to kota jeep na voiture to kende to koti biso tuna to sali mo cortège na gaga c'est dendo asila dana bagage na epo lelo yo e bakata bakule ya Nicole ceux qui azo reconnaître ba force to ba valeur ya dendo la chamade c'est que dendo zana et donc ba o ba c'est que dendo sila zate asilate yo to zana vraiment José de Londres un peu bosolo là na wa to moto nanga mbote na o José de Londres sera boka o sokuta landika émission mona bo pesa ngana numéro Julia wana na pesa mbote na ya dendo po ba respect pena so biso so oza ya ta no bengo ya ba bengo ga ya do de Londres bena kita ta benga ga ya ndenga bana ko benga donc to zaka bon producteur a kalapé ba benga yo ba lukara yo même pas parce que bango ba comment on produit ba tuna ba YouTube kasi dendo on paye yuti ngape ngayo na kota na ne ba YouTube ngoti kadendo na bino ka ye ka dendo nga mettre pas changer na été pour ta producteur moko bona mona te na bandaka mo mukie na akombone kimi producteur major zolo bisadi te major to sola ka to salaka bien maintenant on a soit porte au ça ba film pas na été producteur Rémi Kilo là on a travaillé déjà ya ngwa to sola na Rémi baza tellement ébélé basé ba lourd bazali ba vienne nga on a tourné biloko ébélé pa na ni moko moni kimira lelo yo ndenge makambe comment s'est passé sur internet tokolo bande nini n'époque wana ya kala wana ba théâtre zara ya makiele tende toyebi ba mes attentes ezalaka nango mais eza lokwa ya lelo te différence ni oko sala théâtre kala na lelo ya sika bon omoni na kala babanda ko benga théâtre musala bazoba ozo comprendre mutu ngana kena ka osa théâtre na ndenge ni ba misala ba mango bona osango na ndenge ni sko tangu ba monde internet oyeye kaba obana ko boyango bobana ko tambula na banzela tu vois théâtre comme mingi na bêtise mais auparavant biso to wana ko lo ba bêtise te mais le comme mutu moko boye na théâtre soka zaka na tatouage ne côté ya la velele la bon faut mon la ka obeta fa beta boye mama pour vika nini mo loko wana sa nini monana badongolo miso pe batu batindela po batindela ngo batu tinga sali bongo atsango wa 20 tindela ngo mutu motanga mona bo loketo bien est-ce que na koroswa fille wana ka ko pe vantana za mbana na poto capote quand il avait l'air baya kat et on tu baya ka bongo parce que comme trop na bêtise tu vois et comme trop na bêtise bo vani moto vani na boy to sola na oti to mona ngona banda ku yaya mama na mwana bo sola leze boza bo ko ta pe famille bo sola leze mais na ba théâtre lelo o zo sala kombo o biso pe na biso ne moto to kanga o so na papa na papa nini ngo kakanga yo o zana mo sena yo zo ningo sena papa théâtre lelo pudeur yati donc mawa bakomaka bana sans tabou te mun ba tatu soza ke bovani pena bana na ndaku ba théâtre éducation pene ko éducation moko pene kota pena na nini ezala masute surtout ba auto théâtre likolo ya vitesse boche TV na ndaku chaîne mo bobane ba théâtre misusu makelele na ndenga mokete wasko bato vitesse bato sala na éducation ezate to meka un peu ko améliorer ba travail na biso
musango soza ke osango pena les bosango bien papa moka mukolo abanini nalinga théâtre mais wana mususu nalinga ngote ozomona dans ba théâtre mususu très impoli vraiment Dendo la charmante na kaisi époque ngo bébé santé Dendo la charmante bébé santé comment wa non na ne fait même le mettre pas Dendo on a joué rôle nini la maître pas na groupe nini comme Loyenge Loyenge oui il y a président Gadia des qui chic choc Loyenge bino nouvelle Loyenge on a joué rôle ka barola mwana barola leki eza époque wana faut jouer ka bongo poser no mwana non jouer ya mona on jouer na jouer le kanina mupanzi na pièce ya maître pa zaka nda tantsango o denda ke sa ya na elekisa bilongo na Mungu mama bilekisa bilongo na Mungu so ka bilongo leki mo maître pa obimela nga yo zo bala nga se yo za mukolo za koko yani na mwa mukie na ochabila mono mafuta mbila so ochao ka o sali bien po bomi pe wangungi donc bébé santa koma api azala Angola bébé santa ke na Angola ya akenda poto tende to kanisa di ana Angola bidi azala Angola bébé santa azala Angola po bidi pe azala maître pa ya to utane na maître pa bakina bango Angola Dendo na biso azani kaka ana kata Kishasa sana bino awa mutu kutina 20 fufwe kiti 500 toza fufwe neti mikolo kopa fufwe mati 700 botonda teme toza kaka babongisela biso kaka dans vie sociale ya musique to ko raté matembela 300,000 francs ambition eza nini ya ambition ebele na ba vie ya leo na za lelo so na lobi yango tambo olala botali litongo ne komi na vie privée te na vie professionnelle plutôt ezaka nakoba na musala na ngai nakoba musala na ngai nasepelisa public na ngai nde na mesana osepelisa bao bamoni ke basepeli na Dendo basepeli na musala na ngai donc amoni ka osunga nga naza wana menga pa nazake nakoba na musala nga nakende liboso biso so visibilité pa mama di mama pe ezalaka poto koma mole koma lokola be équipe mama baza bana batu tuto zaka bana nga unayebi ke mère kofiala baniata 15 ngabe ngoskoza kwa koniata ezamsa alo na posa numéro Denda tomona ke soutien netika kenda mboke palo mono Denda so bima te mais quelque part bana posa Dendo quelque part bana posa Dendo yango salika bien ndongo ye don nazalaka Dendo pe nazalaka pasa na posa ba soutien na bino don ba ambition ngeza ke na mona bato bazake ba ye ba aider de babi un monde vivant to liaka eroyo bosunga biso eroyo esalaka bien be mission yaka etu de so ba question poto lobaka pe neti Dendo na nga enchère nos nazala nga nan mais vie moi ba kozanga mikie mokile ba Dendo asili o amoni ke pena za meilleur producteur o pena amoni ke za meilleur tata bien meilleur mama azua pena ki amatisa la charmante Dendo ngayo naza na ozela bino don naza pena pona bino po musala eza na makila no pesa ka elengi na ndeka na za elengi bona ko pesa ka elengi vraiment on se rajeunir toujours donc ya baba mama bibimba kutu biso nga sanga na mwa biso mwana bango tena baba njonjing banini mamu koma bina sana nga na 13 ans e bonga mna nga na 7 ans olobana na 20 ans poani pardon bad vraiment toko vraiment presque na suka émission na biso liloba na batutu balandi biso de partout opesa pe numéro na yo pona bato tout bazan na besoin Dendo la charmante o ba raisonner ki asila aza vraiment na asila te en tout cas soutien na bino et ko sala est vraiment bien bino mo bo kindenge vraiment alobi na chaîne na biso ya Inews télévision bato bazali bako otala biso en tout cas boza pété boyo ka biso de début jusqu'à la fin na pe sur micro pesa numéro na quelque dédicace na ba oya yo ba mama nyos ba mama de partout mama Bandundu mama ba Congo mama Kilamvweti na souhaité biso nyonso
bonne fête, bonne fête ya mois de mars babi le 8 mars eyindela wapi moto antokende sika na babi koyindela ti kecha moto esika koyindela mimonisa bomama na yo basalutation na nga mingi vraiment na mini na camarade na proche babi Yolande Vata mwana ya papa Vata motema ya Guilhem Mboyo mama ya bana ebele bamboto no yango na Yolande Mboyo babi Yolande Mboyo baba semeki Yolande Mboyo yao yango wana vraiment Jean Tedi Makadilu bamboto no ya trop babi Marie Nzola Alice Madibu Roger Madibu bamboto ya bino yango wana pourquoi pas mon oncle babi Abanerio yaya na ye moko nsusu Kongo balobi Mandela bamboto bino ngana mwana kasi na bino yeyo aza na kati ya chaîne babi E-News télévision bo s'abonner vraiment pour ça nga bien so yebisinga ke natala ke donc s'abonnaki botina na pa balia bola na mwana kasi bino aza wana babi Océan Villa maya munene bambote no yango wana papa somo trop somo kabwiku Jess kabwiku Lili kabwiku babi bana mama ndona bambote na bino yango wana ya bino yeyo merci babi Joseph Mandwakila bambote no yango wana boteni nga rigueur te bo bate ko dendo bosani biso na mona bapelte bakombo se beme na kota yango te po na mona na bapelte bye. Vraiment, Ezaki Bongo Dendo la charmante. Donc, numéro Dendo. Numéro Dendo parce que Dendo c'est un numéro mon phone c'est là bien bo bengara pena pour ça la ranga bien babi plus 224 89 644 90 95. Patrick Mayemba babi zwa déjà biko na benga kiote zwa bik 089 beta code mboka bobi code mboka soeza nani ya Willy Musheni code mboka ye wana ya Willy Musheni beta Willy Musheni 89 644 90 95 numéro Dendo la charmante yangwana osepela na nga benganga de partout na lobite ko bana poto bana etate na bit de partout mwana bandundu mwana ba Congo benganga numéro na nga yangwana parce que E-News TV eza partout bo s'abonner kaka. Merci beaucoup. Ezaki Bongo Dendo la charmante en tout cas après si ba charme une émission donc assis là tu as confirmé que non eza vraiment na makila façon d'être façon de parler naie vraiment et ça libiso bien à s'exprimer kitoko ba tutu bolandi biso vraiment so bo bengi et rozala vraiment bien ba sponsor ba sponsor ba lukara vraiment ba to ba sponsoriser Dendo la charmante azana vraiment pour na bino bo bengi ça la bien merci na ba tutu bolandi biso vraiment de partout na continuer toujours coper ça ba bonne fête na nga et pas ba tunyo surtout ba maman na nga sur ba camarade na nga sur ba tutu balandara biso na kati ya E-News télévision en tout cas ba maman ba bonne fête na bino ba merci na bino nde bolandi biso na ba papa en tout cas tokutani à la prochaine.